na Kinshasa bango bazali na réunion te na funguli Braza ube tangu mususu na funguli Paris nazara kulandaka soko natali ndeko na ngai mama ndeko na ngai tata ndeko na ngai mama mwana pardon yo mutu mwindu rien à faire il tozala ndenge nini tolinga ndenge nini solution ya ba problème na biso ezali pana bakambo wana te ya solo lisanga ezali très important kasi et après eloko nini kobima tozali na pasi na kati na mokili mwa biso en particulier tozali na pasi makamanso mazali na yo kasi mpate oyiba ntina na yango moyen te lelo mokili mu ndenge mozali motambola eloko moko ezangi biso te soko natali bato kuna na kati na salle de conférence et na palais du peuple ndenge bato na mayela batunda kuna mekukamwa na wakati tata mosusu alobi na le 30 juin 1960 Zaïre ezalaki na yango préparé te po ate tozwa indépendance na wakati pamba te tozalaki na bato oyo bazalaki bayekolaki mingi nanu te c'est-à-dire tozalaki na bauniversitaire mingi te na woki yango lelo oyo totuni na mboka na biso bauniversitaire bebo soko na 60 botambola na biso ezalaki bongo na bongo pamba te tozalaki na bauniversitaire te kasi na ntango oyo tozali le 10 mai 1992 bauniversitaire bamosusu mosala mozali lisusu ezali te mpo na nini presque partout bauniversitaire kasi mpo ate tokóma na bacompromis na makambo mazali koleka ya solo bakotrouve basolution et après pamba te likambo wana nazali kolobaka na bino mokolo na mokolo soko tosenge na biso bolimbisi te 0 sur 0 mais epai mosusu baconférence nationale souveraine ese esalami me bazali wapi bamosusu basali na bango conférence nationale souveraine te kasi meme basala ndenge nini eloko ezangi aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya esalami te ezali vraiment pamba mpasi na biso ekosila te meme soko bino nyonso tu bozali awa bosali université po ate botrouve solution na problème oyo ezali kosala mpasi na moto mwindu ekozala te eloko wana yango wana nde tozali koluka na kati na ndako na ngai nazali kotalaka makambo nazali komonaka ezali kobangisa ngai particulièrement makambo na moni lelo na bangi
pamba te basolution na problème na biso po ate elongo na motu mosusu eza na yango te. Problème ya ngai na mama Fumadongo na kati na ndako il faut biso mibale nde to résoudre ba problème na biso. Motu mosusu solo aye kopesa biso conseil kasi soko ngai nalingi te ou bien mama alingi te ba conseil wana ezali nul.